Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Batata wa mama bandeko na pesi bato nyonso mbote oyo bakolanda direct ya lelo ngai komonanga Clarisse Akwala bibanata na direct ya lelo eza bondoki oyo ya Médard ekula ezocontinue donc bondoki tozolakisa bondoki ya Médard ekula tozolakisa bondoki ya Akwala juste na mondongo Donald ndenge nini bango basala bondoki na mwasi oyo babengi abomi Adolphine ndenge nini bango baescroqueke bato abomi Adolphine ye wana moto aboma Akwala Adolphe botala sikoyo yango oyo nani oyo ekula Médard ye wana na nani na Denise Akwala mama ndefu oyo ezali histoire vraie oyo ezali histoire vraie tozoyebisa bino donc ekula Médard avant na Congo ya kobatama awa donc bondoki ebimi na polele ebimi na mpwasa botala bondoki na bango na kati ya 11 rue Lampama bondoki ya 11 rue Lampama tozo expliquer bino bondoki yango ndenge ezalaka omoni oyo Akwala juste Akwala Denise Akwala Edwige bango tu bakwala mama aboti bango yango oyo ye wana me bapesi bango kombo ya Akwala yango Akwala Adolphe yango bango pesaka kombo ya Akwala Adolphe mais soki bomoni en profondeur ezali bana oyo bazobota na lokola oyo Akwala Gisele baboti ye na nani baboti ye na Kana abomi Adolphine aboti ye na Malonga Jean Bernard oyo aza Kana na ye baboti mwana mais mwana yango bapesi toujours kombo ya Akwala Adolphe bapakoli ye beurre omoni maintenant bamususu oyo nga kombo na kabe Clarisse Akwala abibanata bamususu ope kombo na bango bakwala maintenant batata na bango eza banani batata na biso siko eza banani il faut se poser la vraie question parce que soki mwasi oyo ye moko andimi ke nga na boma mobali ye moko asa andimi mais ça veut dire que bana wana oyo abotaki wana ezali bana te ya kobota bango na kati ya bolingo ezali bana oyo ya kobota bango na intérêt na ye ezalaki lopango mobali. Maintenant sikoyo il faut que se poser les bonnes questions maintenant que mais ya kobota bana oyo na nani Clarisse Akwala kotuna que mais Clarisse Akwala ye moko kotuna que mais ye moko Clarisse Akwala tata eza nani c'est ça. Maintenant to laksa bino nene lokomo bino moni ba poupée russe o ba poupée russe pona nini botala soko fongoli awa omoni ya quand même moto azala kati soko fongoli susu omoni que même moto azala kati nyango dédoublement ni o ba bengaka dédoublement nyango omoni donc moi si oyo o ba bengi abomi Adolphine avana na 11 rue Lampama arrêt marché Talangai asala dédoublement na kati ya bana na ye oyo ngala zo laksa misato oyo Akwala juste Denise na Edwige c'est-à-dire ndenge yazali wana ye abomi Adolphine akokota na kati ya Akwala juste abali ko sala mobulu mais yo zo mona que ezali Akwala juste alors que ezali abomi Adolphine. Soki yo fongoli oyo yo moni que soki yo fongoli omoni que oyo yaka ndenge moko soki ofongoli susu okomona que ezaka ndenge moko wana miso na yo ezomona bongo miso na yo ezomona que bazali ndenge moko que wana Akwala juste mais ezali Akwala juste te ezali abomi Adolphine na kati na ye maintenant botala siko makambo bongo asali sikoyo
na mwana ya Clarisse Akwala na bane ntango nalobaka makambo oyo bongo asali ya koabuse na mwana ya Clarisse Akwala ezali na bane 1990 na 1992 niyo nakamati mwana maintenant tokimi maintenant toye maintenant na kati ya Allemagne wana nani nazo comprendre te maintenant il faut tala nani de 1992 si lelo nakosalaka ba recherche mpona kocomprendre maintenant na 2025 nakomi kocomprendre maintenant nakoma expliquer na bato ezali nini ezali que mwasi oyo oyo azali oyo ye akokɔta na kati ya cousin na ye akɔti na kati ya cousin na ye avalingi cousin aza ya mobali aza na sexe maintenant akɔti lisusu na kati ya mwana ne ya mobali oyo babengi juste Akwala oyo maintenant sikoyo ye mwasi oyo babengi abome Adolphine oyo ye sikoyo akoma okenda sikoyo pa mwana Clarisse Akwala ya mwasi mpona basala ye makambo asala te me ntango mwana ya mwasi azofongola miso akomona nani akomona nde juste akomona nde noko na ye akomona kaka ti nga namonaki noko na nga me en réalité na naza na kati ya noko na ye ezali abome Adolphine en réalité ezali abome Adolphine moto aza wana moto azali na kati ya bondoki yango ya solo ezali abome Adolphine. Maintenant, aussi longtemps, bino bomoni abomi Adolphine te, bino bo accuser kaka nani juste Akwala. Or, si on besoin accuser kaka juste Akwala, ye abomi Adolphine azo continuer toujours. Or, il faut qu'on gbata ye, awa siko to ngbati ye que yo moto sala okota na kati ya Donald, cousin na yo moko, mwana noko na yo. Maintenant, on continue na kati ya juste. Maintenant, siko yo, bo sali siko makamba salete siko na mwana oya Clarisse Akwala. Bon, maintenant, on va dire que oh, il y a mon ça le bique, il y a mon taboma, il y a mon ça le bique, il y a mon taboma quoi la dolphe. Il y a mon le bique, il y a mon taboma quoi la dolphe. Pas la biloque, il y a quoi la dolphe, il y a mon. Donc, ma camoyon se tue comme clair. Maintenant, tant qu'on a kimina moi na siko na Allemagne, il y a que ça la nine. Il y a Abomi Adolphine au Salani. A Yepen Allemagne. Il faut renforcer Sikoyo. Il faut aluka Sikoyo. Bana ya Clarisse Akwala va vana en Allemagne. Il faut maintenant qu'on renforcer pour la Koluka maintenant qu'on divise que Bana ya Clarisse Akwala. Maintenant on va utiliser nani, on va utiliser Mandef. Akwala Denise. Maman Mandef. Que yo maintenant on salaka tout. Ok n'est pas Bana Clarisse Akwala. O tiers ba kisi. Ok n'est pas Clarisse Akwala. O tiers ba kisi. Pona Clarisse Akwala na bana na yeba yoka na kate ye oyo mutazo salamu. Ye oyo mutazo salamu. E nani a initié ye ezali bato butwa initié. Bango yos. Bo bazo sala Clarisse Akwala mabe awa na kati Allemagne bango. Akwala juste Edwige, Denise na Abomi Adolphine. Donc il faut ba diaboliser Clarisse Akwala. C'est-à-dire, tant on a le barake, mais bilok on a bango ezali awa na sous-sol ya Clarisse Akwala na linga olobarani. Na linga kolobake. Botala bato ba le barake, Clarisse Akwala zana liboma bango angoy. Ba sala ka campagne à dénigrement na Clarisse Akwala. Maintenant bino retourne bango Akwala juste. Akwala Edwige, Akwala Denise. Mais bino mako le barake Clarisse Akwala zana liboma non. Mais comment bino biloko na bino maintenant comment se retrouver dans sous-sol ya Clarisse Akwala donc motali bombe za bino ma bombe za bino parce que so moto wana azana liboma est-ce que bino bako no tia biloko na bino pas motali bomba non mais bino bako tia biloko na bino et pas motali bombe za kuna bazolo baboke na ko zwa biloko na bino boko ya ko zwa ngote mais mota ma bomba c'est que comme nani bango bazali na sous-sol ya Clarisse Akwala bango bata maboma bata maboma bango ngoyo oyo bazo kanisa ke ko bota mwana na moto ezali nde okomi mwasi ya moto wana bango ngoyo ko bazana maboma bango nde moto azana maboma bango bakalisi ke lokola Clarisse Akwala botaki mwana na medard
Médard akomi sikoyo mobali ya Clarisse Akwala te omoni Médard ango yango mari de nuit na Denise mari de nuit na Denise et bateau bazo sala que Clarisse Akwala siko na bana ne ba yoka na kate bango angoyo nyoso na Médard na kati oyo akoma mongongolo oyo akoma mobali ya Clarisse Akwala depuis quand azali na mobali ya Denise ya butu bango angoyo omoni sorcellerie yango e fonctionnaka na nzela ya sexe bakangamaka botu lokola lelo pupe oyo nazolakisa bino oyo bakangamaka ndenge wana bango nyonso bazala kokangama ndenge wana omoni Médard sikoyo abimi na mpolele abimi na mpwasa mpo na nini parce ongo tia elikia na bakisi oyo atiaka na lopango ya Clarisse Akwala ntango Clarisse Akwala alobi na ye alobi ke somanga bavoiture tozosala ki donnant c'est-à-dire soki ngai nazosomba bavoiture awa yo wana mosala oyo kosala kuna mpo na ngai mais ezali te ke yo maintenant okoma olakisaka mokili ke non ngai nakomi mobali ya Clarisse Akwala lokuta yo Médard ekule ozala lokuta maintenant appel na ngai nazosala siko na bato basali misala ye bondoki tozolakisa bondoki tozolakisaka bondoki ya ciel ouvert ya ciel ouvert 11 rue Lompama na rue Itumbi ekoma sikoyo antenne maintenant ye moko Médard aya kobata makaka aya kobomba na kaka parce basi bapesi ke yo okoma mongangulu Médard osuki Médard asuki ndenge azali wana azala kosuka Médard yango oyo akosala nini akosala ki femme de nuit ki mari de nuit bakosalaka kindoki na bango mwasi na mobali yango oyo mariage ya butu ezalaka yango oyo mariage ya butu bafoto mibale na ti wana mpona bomona bien mariage ya butu oyo bango basala biloko na bango ezali awa akokangama awa ye Médard moto azosala ndoki akanisi biloko sikoyo ya Clarisse Akwala ekomi ya ye bomona siko bondoki bomoni oyo Akwala Gisèle babotie na nani na Malunga Jean Bernard mwana oyo boye Akwala Adolphe munga wa oyo tata ya nani ya abomi Adolphine yango umani donc banchor bandoki na kata bandoki donc ye Akwala juste akanisi ke makambo ya sala na ba 1980 kuna bazoyeba te bato bakoyeba isu makambo ya sala te mais nde bato bayebi Akwala juste bondoki oyo asala bato bayebi bondoki oyo osala na 1900 Akwala juste bondoki oyo osala bato bayebi yango oyo olalaka na mama na yo bato bayebi yango oyo obebisaka bana oyo bavana 11 rue Lompama bato bayebi yango donc oyo bebisa mwana Clarisse Akwala na 1980 bane 1990 bato bayebi yango donc okanisa te bato babosani yango te awa sikoyo tozobimisa yo na mpolele na mpwasa ebana na nyonso to baba na Allemagne bakoyeba ke tata na biso avioleke cousine na biso o babe mwana ya Clarisse Akwala tata bana na yo nyonso bavana na Allemagne bakoyeba ke tata na biso aviola mwana ya Clarisse Akwala nièce na ye mwasi na yo bakoyeba pisa bango nyonso bakotala ba video oyo
yo juste akwala yo moto okokendaka kozwaka mbongo epa ya medar e yo medar yo moto okopesaka mbongo sikoyo na kwala juste awa sikoyo bozala kokangama makambo bosala na bane 1990 wana ebimi sikoyo na 2025 wana polele na mpwasa parce bokokanisaka yo bato bakobosana bolobi ke te azala na malade ya liboma akobosana lokuta biloko na bino ekangami awa 99 jours pour le voleur maintenant botala sikoyo bato oyo basalaka tout bato oyo basalaka nyonso tout makambo ya Clarisse Akwala awa na Allemagne na bana na ye simbaka te bango ngulu nango moni bandoki bakotia bakisi tongo midi pokwa bakotia bakisi mpona nini mpona siko badiabolize Clarisse Akwala mpa bana ne moko o tozolakisa bino mode na bango ndeni basalaka bakodiabolize ke Clarisse Akwala epa ya bana ne moko po bolandaka ye te mama na bino wana mutu ne esalaka bien te ye ekula medar wana kobengaka mwana o te nga nalingi mama nde lokuta bazoprepare mwana mpona makambo ya lokuta maintenant awa siko bongo babimi na polele babimi na mpwasa mokili mobimba na bana na bango basi bakoli deja ezali bana oyo basi bakoli bango siko bakoyeba ke nde bondoki ezalaka boye oyo bavampire bapumba na butu baya kobatamaka awa boye epa ya mama mandefu baya kobatamaka awa epa ya mama mandefu epa ya mama mandefu baya kobatamaka awa epa ya mama mandefu bango nyonso baya kobatamaka awa epa ya mama mandefu esiko bazali kobatama medara ya kobatama awa epa ya mama mandefu 11 rue lompama ekoyaka awa rue tumbi ekoyaka awa epa ya mama mandefu awa siko biloko na bango ezala kokangama na sous-sol ya moto ya liboma maboma yango siko ejongeli bango ejongeli mama mandefu oyo ejongeli bango sikoyo ejongeli bango bandoki o babomaka baboma Akwala Adolphe o baboma Akwala Adolphe o baboma Akwala Gisèle bango yango wana bandoki mwasi oyo mosusu yango ye wana sikoyo babota ye na nani Ngala Antoinette babota ye sikoyo mama na ye abota Ngala Antoinette na mwana ne moko mobali o babengi Malonga Jean Bernard donc Malonga Jean Bernard wana alali na mama ne moko alali pe na kana na ye aboti na mibali Malonga Jean Bernard alali na mama ne moko baboti Ngala Antoinette yango yo maintenant siko alali pe na abomi Adolphine baboti maintenant Akwala Gisèle donc papa b'inceste na kati ya famille ezalaki Malonga Jean Bernard ye modako massacre ke bana nyonso tout donc atiki kindoki yango nani na Akwala juste akoma massacre ba nièce nyonso donc ye sikoyo Malonga Jean Bernard ye wana sikoyo moda initié nani ye wana moda initié maintenant Akwala juste Malonga Jean Bernard obino ozomona oyo la photo ye wana moto initié Akwala juste pona Akwala juste maintenant a massacré ba nièce na ye bano biso to kobota donc en complicité na Bakwala mususu Bakwala oyo baza d'accord botala Bakwala oyo baza d'accord bango Bakwala baza d'accord bango yo donc bango pe bala na bana na bango ya mibali maintenant Malonga Jean Bernard wana ye maintenant sikoyo suka sikoyo tata b'inceste na kati ya famille ye Malonga Jean Bernard aboti mwana na mama na ye moko asali makambo asalete na mama na ye baboti mwana Ngala Antoinette Ngala Antoinette wana kimotema mabe eza na ye ya kosakana te Ngala Antoinette kimotema mabe pasa mwana inceste kimotema mabe ya kosakana te Ngala Antoinette kimotema mabe
e ye wana sikoyo boye alingi évolution ata moke te akobata sikoyo na kati ya mwana na mobali e mwana na mobali akomi sikoyo nini akomi sikoyo kotambola kwa mwana mwasi yo ozomona kaka mwana mobali azotambola kwa mwana mwasi me mama na ye moto aza na kati na ye mwana ya inceste ngala Antoinette tata na ye ni mwana ya mama aboti donc mama na ye tata na ye ni kana na ye tata ya ngala Antoinette ni kana na ye moko oyo abenga ye papa ya benga ye yaya me yaya ngo eza yaya te eza tata na yo ngala Antoinette yo ngala Antoinette moto yo benga ka Malonga Jean Bernard azali yaya nanga azali yaya na yo te azali tata na yo e ngona yo motema no eza mabe e yo sikoyo yo le bana Clarisse Akwala tikisa la livre no total mais parce que zana bondoki o apesa yo sikoyo na tata oyo yo benga ka yaya loba na bato vérité que wana ezalaka yaya na nga te wana ezalaka tata na nga c'est ça boloba bato ba vérité tata na yo ezali yaya na yo wana nde tata na yo donc yo ngala Antoinette yo na akwala Gisèle bozali tata moko tata ya akwala Gisèle ezali akwala Adolphe te ezali Malonga Jean Bernard omoni bondoki makasi sikoyo ebibi nyonso tu na polele na poisa e ye mama mandefu oyo ye wana sikoyo moto aya kolosaka bakisi e ye wana moto alosa yo Denise soki moto alobi ke kokenda mariage ya mwana ye te me yo okendaka toujours yo moto olingi bato te yo Denise oyo mwana no moko yo oboti yo olali na ye se kolingi ye te Gisèle balobi ne ko lala na mwana no moko yo oboti ya boy me yo Denise mama mandefu balobi no ko lala na mwana na yo ya mobali yo olali na ye maintenant est-ce que yo ndenge yo olali déjà na mwana no moko ya mobali wana est-ce que yo okoki kolinga bana ya bato mosusu mpona okenda kotape ke du mal epai ya bana moto mosusu aboti yo séparé ke bango yo o babengi mama mandefu bato bazalaka na kati na yo moko yebi bango bato bazalaka na kati na yo bango yo ozali passoire soko ajouter lisusu juste na kati na yo ajouter lisusu médard na kati na yo ajouter bakoko nyonso tu akufa baza na kati na yo oza passoire yango mandefu ebimelaka yo et yo maintenant mosana okokende otapeke du mal kuna koloba mabe ya bato ezali yo moto osala na l'hôpital yo moto otekisa baame biloko na yo ezali awa ya kokangama bondoki na yo sikoyo ebimi na polele ebimi na mpwasa ndoki ya mwasi bondoki na yo sikoyo ebimi na polele ebimi na mpwasa bondoki ebimi na polele ebimi na mpwasa bandoki babimi na polele babimi na mpwasa bango ekula medar abimi na polele abimi na mpwasa e mokili mobimbe boyebaka ekula medar aza na lokuta aza na manipulation aza mongongolo te aza momboshe abunji donc tokolakisa bino ke bondoki ezalaka yango wana basala bapoupe russe oyo mpona kolakisa bato ke kindoki nde basalaka yango bapoupe russe oyo balakisaka bato ndenge nini bondoki efonctionnaka yo ozomona kaka moto azotambola me yo oyebi nani aza na kati na ye yo omoni kaka pala juste azotambola azolala na basi kilikili abota bana kilikili nde kuna nani azosala na kati na ye basi oyo basi mibale basi oyo abomi Adolphine ngala Antoinette basi oyo moto azosala donc basi oyo boye balala na bakana na bango balala na bakuza na bango balala na bana na bango moko balala donc descendance ya Lot bango ngulu balala na tata na bango moko balala na noko na bango balala na bato nyonso tour séduction bango ngulu ba Moabite bino boyebi descendance oyo ya Jacob oyo babengaka tribu ya Ruben azalaki
mwana mobali maintenant mwana mobali yango alala sikoyo na mwasi ya tata e tata na ye alobaka yo Ruben olali na mwasi na nga yo descendance na yo jamais ekoévolue ke te yango wana tozoloba sikoyo na Denise oyo alali na mwana ne moko jamais ekoévolue ke te ndenge ozali wana yo Denise ndenge olali na mwana na moko jamais ekoévolue ke te yango na omonaki Gisèle akotanga bible ayebaki ke non balalaka na mwana ne moko te lignée ya Ruben baloba na Ruben ke yo olali na mwasi na mwasi ya tata na yo donc na mama na moko yo olali na ye yo koévolue ke jamais descendance ya Ruben évolue ke te maintenant bana basi bana ya basi oyo ya Lot balala na Lot bamoabite bango donc bandoki et maintenant sikoyo moto akosala mpe lisusu massacre kuna ezali nani ezali edi moto akosala massacre awa edi akwala Edwige nani abebisa ye nani Malonga Jean Bernard déjà na ba 3 ans bako initier na ba 3 ans c'est-à-dire makambo oyo mwana ya Clarisse akwala bazosala na âge ya 3 ans basali yango mpe na edi oyo alati bleu oyo alati bleu basali yango mpe na ye basali yango mpe na ye na edi na âge ya 3 ans na âge soki ya 13 ans abotaki déjà mwana azwaki déjà dzemi abotaki mwana te bazwaki déjà dzemi mais ndenge azobebisa ye oncle c'est-à-dire ndeko ya mama na ye oncle abotaki mwana na mama na ye abomi Adolphine akobebisa ye na âge ya 3 ans e ye Malonga Jean Bernard wana azobebisa bana ya Kpala Adolphe déjà na ba 3 ans azobebisa bango héritage na bango bongo azwaki donc abebisa edi oyo Akpala Edwige babebisi ye na 3 ans apesi ye bobondoki de la même manière bakocontinue yango sikoyo en 1990 bazocontinue yango na mwana Clarisse Akwala na 2025 sikoyo tokomodénonce bango tokomodévoile makambo nyonso système yango ndenge fonctionnaka yango oyo e moto azosala yango nani Malonga Jean Bernard ale bapremier ne nyonso tout bana ya bomi Adolphine nyonso tout ya sisi na kodéverge na kopesaki ndoki e na suka mpe adi mpe eloko ya koluka te bandoki bango yango tozoyebisa bino Malonga Jean Bernard suka na ndoki Malonga Jean Bernard maintenant avo akufa apesi yango maintenant na nani na Kpala juste apesi yango sikoyo na Kpala juste donc basala ba inceste basala ba viol basala ba manipulation bazala kati ya lokuta bazala kati ya moyibi bazala kati ya escroquerie oyo bango bayiba biloko angana oyo Akpala Adolphe oyo Akpala Adolphe babota babana na bakana na bango babota bana na banoko na bango batia na likolo ya bapakola na likolo ya Akpala Adolphe babota bana na bakana na bango babota bana na bapaya babota bana na basaki ndumba nyonso tu bakopakola na nani na Akpala Adolphe après balobi ke biso tokamati biloko ya Akpala Adolphe etango leki ya Akpala Adolphe aye alobi ti bino kozala na lokuta bango nyonso tu kao na Médard kao Médard bakoti Médard na kati kuna Médard maintenant saka nini adiabolize ke leki ya Akpala Adolphe Médard ekula Médard oyo akoma mongongolo oyo akoma sikoyo kosala nini campagne ya kodiabolize leki ya Akpala Adolphe oye azala bondoki me bondoki yango akwei sikoyo epana moko ti yo ekula Médard obimi na polele obimi na poisa mokili mobimbe koyeba sikoyo bondoki na yo ekula Médard ndoki donc osala bango kosalaka ba retournement
bango moto bazana ndoki bakoloba que non ezali leki ya kola deux fois moto azana ndoki alors bango moto azana ndoki bango moto bazana maboma bango sikoyo aloa Clarisse Akola moto azana liboma mais biloko na bino ozosala nini na susola Clarisse Akola maintenant bapapier ya kola Adolphe 125 rue Bonza ezosala nini na kati ya maboko ya abomi Adolphine inceste na inceste inceste et ye malonga Jean Bernard wana ye pe lokola azo ye malonga Jean Bernard wana champion akindoki yo malonga Jean Bernard alali na mama na ye baboti Ngala Antoinette alali na ndeko na mwasi baboti apala Gisèle apala et maintenant siko malonga Jean Bernard ndekone sikoyo akepe ko lala na mwasi na ye baboti su mwana comme ye malonga Jean Bernard akosala ngo na mama ne moko akosala makamba salete na mama ne moko akosala makamba salete na ndeko ne moko mwasi maintenant ndeko ne mususu mobali pe akepe kosala makamba salete na mobali na mwasi ya malonga Jean Bernard mwana pa bimi bomoni justice ndenge sala ka nzambe yo lala na mama no moko yo lala na ndeko no moko osala bango makamba salete na nko maintenant sikoyo leki na yo moko pa mobali akepe kosala mwasi na yo ya ndako pe makamba salete na nko mwana pa bimi mais mwana ngo bapesi kombo ya nani ya malonga alors kazali mwana malonga te ezali mwana oyo ya leki ya malonga voilà bondoki yango wana tozolakisaka bino bondoki yango wana donc batiki bondoki wana botala sikoyo mwana oyo malonga Jean Bernard abotina ndeko na mwasi a violé ndeko na mwasi baboti mwana oyo a violé ako violé mama ne moko ako violé tata mama na ye malonga Jean Bernard ako violé ke mama na ye ako violé ke leki na ye ya mwasi parce que ceux qui déjà passé ba initier bino ndenge wana kati ba séduction beaucoup mo violé baningati bon ça ba inceste wana nyonso tout na kati ba violence ezala kati ya bolingo te ezala kati ya violence ango bana bako botama bana ba inceste bazo botama et bana ngo pe ba yaka kana violence de komona violence ango pa nani et pas Ngala Antoinette tala malonga Jean Bernard azo violer mama ne moko azo violer kana ne moko e ba boti nani Ngala Antoinette mais bozo mona violence na kati ya Ngala Antoinette violence wana e bimi na kati ya Ngala Antoinette violence wana ko bimela kati ya pala Gisèle violence wana ko bimela kati ya Edith na kati ya Edith eko bima angona Edith sikoyo akmo loba siko na bana o ya pala Gisèle ko bino bobo sala ba inceste donc violence na kati ya violence donc ye apala Edwige oyo malonga Jean Bernard a déviergé na bomwana yeba ko loba siko na bana oyo akwala Gisèle tata na yeni malonga Jean Bernard oyo abebisaki nani oyo abebisaki Edi maintenant siko Edi akomo loba siko na bana ya akwala Gisèle donc bana ya malonga Jean Bernard ko bobebisa pe bana na bino loko tata na bino abebisaki nga bino bobebisa bana na bino bozo comprendre te malonga Jean Bernard a violé mama ya Edi babimisi mwana ngo komona ye yango Gisèle maintenant Gisèle ya kufi atiki bana na ye maintenant mwana oyo Edi oyo ba violé na malonga Jean Bernard akomo loba siko na mwana oyo malonga Jean Bernard aboti ba bengi Gisèle que yo bana na yo tiki awa yo Gisèle yo tiki bana no awa tata na yo malonga Jean Bernard ako violé ke ngai engape siko na ko loba na bana na yo que ba so violané ba violé be bana na bango malonga Jean Bernard a violé Edi siko a dit siko bana oyo malonga Jean Bernard a boti ni Gisèle ba akuma loba pe na bango ti bo violé pe bana na bino boti ye kuno pesi mbombo aboy e komi kuno pesi mbombo aboy
parce que basangisa mais bazopakola mwana malonga Jean Bernard yango Gisèle mais bazopakola ngo na nani bazopakola ngo na apala Adolphe keza apala Adolphe keza ya tato mais ça apala Adolphe te donc yo medar obimi na polelo obimi na poisa ndenge ozali wana lokuta na yo escroquerie na yo awa sikoyo tokomosala peine bato nyonso tu oyo ekula medar apesi misala oyo bajwi mbongo na bango te maintenant tozoyebisa bino bokenda bolanda ekula medar soki bolandi ekula medar te bosali bavideo bolobi ngai mason songolo nasalaki mosala epa ekula medar afutaki nga te et maintenant nakoma oloba ke ezalaki boye aexplike nyonso tu bongo bapesa yo mbongo na yo ekula medar asa abimi deja na polelo ya mposa kobanga te yo ozali mason osalaki mosala kuna ekula medar aescroke yo loba kobanga te loba ke ekula medar aescroke kinga parce que oyo ya bondoki oyo bango basalaka na réseau na bango basi yango bango bondoki bondoki yango ebimi siko na polele ebimi na poisa bato nyonso tu oyo ekula medar asalisi afuti mbongo te bosala bavideo bosala baaudio boloba ke oui ekula medar afutaki biso te parce que eza bosolo bozokosa te ekula medar azali escro monene asomba asalisa bato misala mais azopesa bango mbongo te bandaka Clarisse Akwala apesa yango na mobobe ekomi ya ye akomi osalaki mario na ye na biloko ya Clarisse Akwala azali mario ekula medar oza mario ndenge oza wana medar ekula obimi mario biloko ya Clarisse Akwala eza ya yo te oyoki tovandaka na kati ya environnement moko te tovandaka mpe na kati ya ndenge ya komona makambo ndenge moko te oyoki c'est parce que oboti mwana na moto ko okenda koloba koma moto yango ko naza mwasi no te nazali mwasi na yo te oyoki nazali mwasi na yo te donc koyiba nga baénergie te koyiba nga lupemba na nga te yo ekula medar koyiba nga lupemba na ngai te nga komo na nga Akwala Clarisse Abiba Nata koyiba lupemba ya Clarisse Akwala te loba ke yo komo na yo ekula medar opesi na bagrade na yo opesi na biloko na yo me koyiba te ke yo komi mongangulu ozali moyibi ndenge ozali wana oza moyibi ozali mongangulu te ozali mpe mobali ya Clarisse Akwala te ozali nde moyibi ozali escroc oza mario oyoki bondoki ebimi na polele ebimi na poisa emanipulation osaka na mwana Clarisse Akwala wana tikango deja tikango koya kokota lisusu na kati ya mwana Clarisse Akwala te ndoki bozali bandoki bobimi na polele bobimi na poisa boyaka kodenigre Clarisse Akwala boyaka kodenigre Clarisse Akwala boyaka koyiba biloko ya Clarisse Akwala mpo bokela kokanga Clarisse Akwala esiko bobimi na polele bobimi na poisa ndenge bozali wana na 2025 makambo bosala na 1990 yango ebimi lelo andoki yo Akwala juste obimi na polele obimi na polele obimi na poisa olalaka na mama na yo abomi ya Dolphine 11 rue Lompama mokili mobimba ekoyeba yo Denise Akwala olalaka na mwana na yo ya mobali oyoki andoki biloko na bino ezali awa kokangama makambo na bino nyonso tu ebimi na polele ebimi na poisa bosuki ndenge bozali kosuka yo moto babengi Ngala Antoinette yo Ngala Antoinette bana no bakoyeba ke yo tata na yo ezalaka malonga Jean Bernard yo Ngala Antoinette tata na yo ezali malonga Jean Bernard malonga Jean Bernard a viola mama na yo baboti yo oyoki donc yaya na yo ezali tata na yo tika okosaka bato lisu bato te biloko ya Clarisse Akwala yo moto okenda kokanga kango okofongola ngo yo mwasi ya séduction yo mwasi ya manipulatrice yo mwasi okenda kokotaka na kati ya mwana no moko bobimi na polele bobimi na poisa bandoki oyo bazotungisa baesprit ya bato
bandoki balingi évolution te bandoki bakanisi ke bakocontinue toujours osalaka évolution na bango ke nzambe azalaka te bandoki bino boza bandoki bandoki bosalaka babinjula injula bosala na binjula na basirene na batortue bobimi sikoyo raison na bino sikoyo ebimi na mpolele ebimi na mposa bosuki ndenge bozali wana bozala kosuka bosuki ndenge bozali wana bozala kosuka biloko na bino ezala kokangama bandoki ya kongo babimi na polele babimi na mposa et soki omoni lisanga bandoki esengeli oloba oyo eza témoignage et témoignage ya Clarisse Akwala okakola yango te tu connaîtras la vérité ezali vérité moto edélivre ke moto ezali vérité eluka vérité na yo komonaka vérité na yo moto ekodélivre yo oyo ezali vérité ya Clarisse Akwala donc bino bandoki bobimi na polele bobimi na mposa bosaka bainceste bosaka baviole bosaka séduction yango oyo sikoyo bosuki ndenge bozali wana mama mandefu osuki yo passoir osuki ndenge ozali wana ozali kosuka oso obebisi bana no nyonso tu na kati ya bondoki okoma olanda bana bato mosusu yo moto olingaka bato te olali na mwana moko yo okokende olinga mwana moto mosusu bandoki ya kongo